viva! Viva, 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo, famille, chef de l'État, perdant, et de rouge, aigle. Bravo pour la aigle! Maboko mingi pour la fédération ya Mwamba. Fédération Mwamba, viva! Viva! Fédération Mwamba, viva! Viva! Je crois que Boyokaki na minute Moukier, exécutif, présidence du parti, et c'est décida qui le secrétaire général Oyo Mokonzi ya Mapinga, Oyo Aekola Moussa, UDPS, na Libulu Oyo Tokotaki, et puis Azoki Ngwende, na Sainte-Anne, Ngwende Oyo Bapesaki na convention démocratique du parti, raison pour laquelle on s'est retrouvé Awa pour que Aya Kopesa Biso Batuya Fédération ya Mwamba Mbote. Je vais commencer par vous étaler le programme d'aujourd'hui. Nous allons commencer premièrement par la prière, parce que vous soyez musulmans, que vous soyez polythéistes, tous nous croyons à un Dieu, que vous soyez chrétiens. Et après la prière, nous reléguons la hymne du parti. Après l'hymne du parti, nous allons résumer, moi mon quai, je crois 2 ou 3 minutes, il y a fait sa raison de se retrouver à Awa. Et la 4e position au programme Nabiso, je vais inviter Maman Oazali, chef de la délégation, la nationale Célestine Mansanga, et Yemoutou à vos paroles, et Abessa, suite à programme Oyo, Bakonzi, l'émission de la fédération. Alors, et par la suite, il y aura un mot de clôture, et nous allons terminer par l'hymne du parti. UDPS, viva! Viva! Alors, on s'incline, position de prière. Pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Et vous combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. UDPS, 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 UDPS,
département, je tiens à représenter la Fédération des Moamba. Et celui qui ne va pas s'incliner à un nouvel ordre politique à partir d'Abisso, désormais nous allons faire ce travail si et seulement si l'exécutif national l'impose. Alors cela étant, raison autre aux Aliawa, je crois que tous doyez dire que il y a échéance au parti d'Abisso Komaginamo, entre autres, perte il y a image d'ailleurs, et puis perte il y a représentation d'Abisso, le pouvoir Oyoto, acquérir avec les sangs. Il y a un autre IDPS, les alliés, parti, il faut être dans l'esprit des morts et des vivants. Il y a un mot, il besoin de décision. C'est que le chef de l'État en 2018, il devait combattre la richesse. La richesse, le combat contre la richesse, c'est ça, Oyo. Papa Etienne Tshisekedi va dit déjà avec les 13 parlementaires. Aux unions fait ça qui a ma baie. Et là, on va couper ma salle. Alors, dans le côté de Melawana, il y a mon Lelo, mon continent Deyo, gracias, Isibu, Asengaki, à la visite, via l'exécutif national pour visiter l'histoire. Raison pour laquelle nous monopolisons parole de Moutou Azali pour représenter our chef de délégation, nous mettons un peu comme pour la maman. Maman, c'est l'équipe Masanga à qui nous attendons la parole. Viva! Viva! IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo, Fati, chef de l'État, Péton, Nico Rouge, Edler. Merci beaucoup. Balamoamba, viva! Viva! Balamoamba, viva! Viva! Maman, viva! Viva! Maman, viva! Viva! Ok. Bon, je m'appelle Kombo Nangai Mansanga Kimbanda Célestine Naza Moko Yabakambi ya IDPS. Naza Moko Yabakade ya IDPS. Naza secrétaire national en charge des affaires coutumières. Tobakisagana hors des mystiques. Bachef coutumier Bazali. Bachef coutumier Bazali. Bazali maman. Bazali. Ok. Ngande nazo kamba délégation. Ngande kutunameni délégation Oyo. Na Kombo ya secrétaire général na biso Deyo Visible. Tobetela ye maboko. J'aimerais dire ceci avant toute chose. Aux abana ya mo amba. Oyebi que exécutif ya parti eza éprouvé. Touti kobungisa moko na biso na Kombo ya national Bernadette Mudikai. Yango wana na kosenga na biso banso totelema mwa mokie po togarde minute ya silence na mémoire na ye. Mais na tamboli na ba collègue mosusu moi na présenter bango ezate na kopase bango mégaphone bango moko va se présenter boyamba bango pe boyoka bango betana boko si maboko viva ngai kombo na ngai Mwindita secrétaire national chargé de la trésorerie. Aïe, et l'avantage de tokater Kombo ya parti. Tokater Kombo ya parti, Majou Révélé. Mais les autres billets, pour le moment, dans le Malabino, à Caponion Soyo, le secrétaire général Léo. Merci. Maboko. Nazali
lisusu ancien président fédéral ya fédération ya Moamba. Maboko. Après tout premier président fédéral ya Moamba, après la démocratisation, ezalaki Bamo Jean-François. Après ezalaki Kabuya Georges. Kanisa etele Tokolala Togo kanisa etele balingaki bateka parti balingaki bakaba parti Tokolala Togo kanisa etele Tokolala Togo kanisa etele Kaya mama bango bakanisaki tokobanga bango baletiene idebese
Nazali président de la Ligue des jeunes et IDPS, conformément à ma texte de parti. Nazali likambo ya raccordement frauduleux. Nazali likambo ya kotosa mibeko ya parti. Et lelo oyo tosamaki awa pona kosala entraînement ya les 7. Boyete. Kosala entraînement ya les 7. Les 7 c'est la victoire de la base. Oui. Les 7 c'est la victoire de Fachi Beton. Les 7 c'est la victoire de texte sur les antivaleurs. Ils sont tous amis de la partie. Tous bongo Fachi Beton. Mais tous à Bozo, Basso qui montaient. Bien parlé. Mais ils sont dans le but. Tous ça texte. Obika. Tous ça. Fachi Beton. Obika. Délégation, il y a un secrétaire national, il y a IDPS, Baye, na Esika Oyo. Na kolobaka ka mukie, mais maman likambu na kopesa maloba epa ya national, tax, pe national, ibonge. Na tangaki na réseaux sociaux. Balobi, IDPS, ekelama na pauvreté. Est-ce que vous kondima eloko wana? Oui, batu bakelaka IDPS. Bazalaka banani? Bazalaka banani? Bazalaka ba ministre, bazalaka ba député. IDPS viva! IDPS viva! Eza moi qui solo ya mukie. Ceux qui ont créé IDPS, bazalaki babololo te, bazalaki bazobate, bazalaki ba pauvreté. Un député, c'est pas n'importe qui. Un député est logé, véhiculé, nourri, nyonso oyo ba condition nyonso mutakoki kosala nango. Bato oyo bakelaki IDPS bazalaki na condition ya malamu. Mais eloko oyo etilaki bango bacréer IDPS, le peuple IDPS viva! IDPS viva! Babandaki kolia bien, kolata bien, kotambola be nyonso. Batayi na nsima, tala nsima zonga moto. Ngakutu na gaso mutayebisinga, yango yo ozalaka mukie okomi munene ngabi, soko ebisinga bongo, oyebi te tina bakelaka IDPS, bakelaka mpona biso batamikie, bakelaka mpona biso babola, n'est-ce pas? Bongo maman. IDPS viva! Babo bakela IDPS bazali babola te, mais bamonaki ke peuple banaye kosouffrir, fallait komata pe niveau ya peuple congolais. IDPS viva! Balobi les 13 parlementaires. Toyokaki kuna balobi non, kote wana mususu pe banationaux batikalaki. Tolobi ata 5. Est-ce que nangonga wana bazalaki kaka 13 députés? Bazalaki combien? Ebele. Mais bato babenganaki bakomaki lettre ya viva! Tokoki kolinga te, le peuple d'abord ebongwama tosa obika. Bolingi yango? Le peuple d'abord ekoki kobongwama tosa obika. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter l'IDPS au pouvoir. Batumoko
babenga banyanga na kata balongwe soki na ngola bakatisi bakomi na Congo central baleki biso kaka awa bamatali kibala na palais de la nation bokoki kondima eloko wana biso na idps tolobaka lisu likolo ya yango wana tomonaki revendication ya base tomeki koexamine barevendication na bino tomonaki yango ke ezalaki fonde yango wana biso toza organe de décision moko na boko na kati na biso azwaki mokano biso nyonso na nsima nani ya base biso nyonso na nsima nani ya base betele maboko viva idps viva viva tokobikisa mutu te me tokobikisa nini parti idps viva viva. Pour ne pas monopoliser la parole, je passe la parole à National Tax Niva. Après, ça dit sur moi essentiel. Après, National bon bébé à la parole. Merci. Maintenant, il y a Mwamba. Dans ces pays makasi, n'est-ce que beaucoup d'anabino lelo. Lelo, pour le toujours ça là, ils allaient descendre qui a itinérance. Parce que Mpumbao toza na Mosikawa ya kozongisa parti na biso ndenge ezalaki ezosenga biso exécutif du parti na base ya UDPS tocommunier ensemble. Eza très important. Yango wana secrétaire général Aido Isibu atindi biso tobanda itinérance wana. Itinérance wana tozwebisa bino na moment oyo tosalama na bakatre fédération nyonso et esengo eza makasi ambiance eza kitoko tosolola tocommunue mpo toyeba comment est-ce que tokotravaille mpona réorganisation ya parti et ayebisaki mpe su biso topesa mbote na ye epa na bino bale toyambi mbote yamba mbote yamba mbote yamba mbote yamba mbote tika combattantes et combattants bao bazalaki na congrès ya élection ya président Félix Tshisekedi na 2017 bako se rappeler parmi ba programme phare na ye ba point phare oyo asengaki to élire ye président ya parti ezalaki ya monene ezalaki organisation du parti pour réorganiser parti 2017, donc comme il a 2018, a commis mon compte d'avocat. Parti Etikali, Nawa Azali, secrétaire général à l'époque. Malheureusement, et là, au moment où Etikali pour ça la matière. Bisso, le bon a Bino, base à l'époque, je me rappelle, Obandaki, pour décrier gestion ya mabe mingi à l'époque biso pe lokola organisateur que tolala pongi na ba réunion na biso ya exécutif tolobaka na bango tolobaka na ye toyebisi ete boyete gérer parti malamu tika kobundisa mokonzi ya mboka ere nyonso kokritike ere nyonso ayokaki te tozwaki décision tolobi non désormais biso tokotravaille na yo te tokosala pétition na biso na yo tokokabona tosalaki yango CDP ye et jouer rôle na ye conformément au statut de yo kozwa oyo ayaki koremplacer ancien secrétaire général Oti Kolongwa le 11 août na CDP ye lokola tokomi na ye gestion plus même pire ya kosakanate. Moi je me rappelle même réunion moko ya bino les jours on a pas dit ça que l'on Tshisekedi a dit ça biso réunion ezalaki ya ba sectionnaire na ye ancien secrétaire général na permanence pour na bato ba yebi ba ko se rappeler si so eza année passée déjà depuis à Léo boyela qui pour comela qui je pense on a volaki ça y comment est-ce que à
azo délaissé bino aza na contact na bino te et au cours ya matinée on a organisé na bino abandi ko gangela bino lokola bana mike. J'ai aimé votre courage parce que bobanga lité azo benga bino moko yo leka loba mais bobanga lité boyi 17 heures oyambaka bato te na téléphone oyambaka même biso te proximité na yo eza te misala eza te oza na droit réclamer misala bolute ntango namonaki courage na bino nakanisi eloko moko nazalaki mwa kala to nazalaka ya jeune tosali marche na biso bakangi biso batiki biso tokepa Etienne Tshisekedi atuni biso mais bino na atindeli bino bokende kosala action wana contre Kabila tobi te toyi na besoin peut-être na biso te doit combattre dessus courage voilà. Prenez-vous en charge. Voilà, je pense que l'homme blanc aura vraiment du mal à venir s'imposer sur ces pays. Oui. On a de jeunes gens capables de défendre ces pays. Jour on a quand même Tshisekedi des bananaï bazali. Alors, bino obo salaki ils allaient protestation wana biso pe musala ya. On a voulu parler bino na ba détails ebele. Tozalaki na réunion ebele to reprochaka mais na réunion ezalaki à la veille ya le 11 oyo tosignaki deux aveux na ye ezalaki réunion ya vérité tolobi toyebisa ye vérité toyebisaki mikolo nyonso mayokaka tobandi koexpliquer ye comment est-ce que le parti n'est pas organisé déjà même au niveau de la base le parti n'est pas organisé déjà toza na difficulté makasi tobandaki kosola même na collègue moko donc il se réorganiser on a tous sur la chef de l'État. Oui. Je vous dis, aussi ça peut mandat ici au moins biso va combattant parce que vous avez un secrétaire général Yamate. Tout ça les gars. Permanence c'est ça. Là ce qu'on ça là, la réunion à Kiti et ça, pour le Kiti. Pour ça on a un compte bancaire. Et finalement, mon écota 10% va payer ça. Na ba entreprise ba o ça. Alors, les autres voilà. Alors, Tolobi pour expliquer même dernière ligne ba député il y a union sacrée. Ba kamata pour son courage parce que ba se retrouver na gouvernement ba tomber la chef de l'État ba misusu ba na même pour insulter et organiser réunion na bango. Non. Bango ba va tomber la misapi na bango na Kabila. Baby nini ba misusu oyo ba sali ba aventure na Kabila. Ah. Tondimi bango parce que mon contestant mon ya kimia ya paix alingi lisanga. Mais yo en tant que secrétaire général pour quitter pour ça la réunion na bato ko bazolinga ba remettre en cause décision en chef de l'État. Wana na ko senga bino muto bokomona azolinga a remettre en cause décision en chef de l'État. Côté les médaillés. Voyez. Domolomé sur la CVD silité. Mon collègue à l'objet a parlé de la nation. Bazana nous, il nous propose à la vigilance. Et Bazon n'a pas profité de l'occasion en dénion. On a pas de cabaya babélis. Pour la DCA, Macamouane. Pour la DCA, Péli Soussou. Exécutif Nabiso, parti Nabiso. Pendant 5 ans ou 6 ans, à ta rapport financier, Moko, il s'est racaté. Parti fonctionnera pour moi. Parti fonctionnera pour moi. Donc, vous avez battu parti comme la boutique. Attends, pour tout le cas, il y a famille. Papa a dit à ça la rapport et pas à maman pour dire que voilà, salaire n'a pas eu pour qu'il y ait un minerva là-bas, pour qu'il y ait un régie des eaux, pour qu'il y ait un ciné. Donc, on a un parti politique. Pour les appeler à yoter. C'est que du coup, tout le monde a créé la transparence dans la gestion. Félix Tshisekedi, avec le président, tout le monde a transparence dans la gestion de Félix Tshisekedi, tant que président parti. Mais, il y a beaucoup de monde qui de 11, de dit bon voilà, Bisso, n'est pas boy. Pour ça, pour rejoindre base. Boye. On a boyé, Bino, Bisso, c'est pas pour rejoindre Bisso, Bisso pour rejoindre Bisso. Boye. Les 7 les 7. Non, c'était dit voilà. Peut-être que Moutou a Rosalana, moi, Maïele, moi, je suis parti. À Potika, donc on a un bon Tikaka,
nabandi bato bazali awa bato ya mingi bayebi mbongo badésavoué kaka ndenge biso banationaux tosalaki na kabuni ndenge tosali mpe na lunyeka ntango badésavoué ye alingi arésiste bayebisi président etienne tete biso tolingi te toza na point de vue moko te il va autrement na makambo ya santiti azo na biso makambo misusu biso tosali boye osali boye biso tolie te bongo apris son courage asengi eo bizibu azopesa biso bakara na 6 mois na ye ya gestion et puis alaki lisusu comme la fédération, le cadre fédération, il y a Kinshasa, bakozwa, ba permanence na bango. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bis. Atindi message à la cabine boza la kimia. Na 6 mois na ye, bokomona baction à kitoko pour l'organisation parti. Fédération à Kozwa, ba siège na ye ya parti. Matoko. Quelle initiative? Ngai pona avana kita parole na ba collègue na ngai pour ba compléter ngai message mosusu ezali important ezali base lokola bozala kosalaka balakala pour s'approprier combat oyo toza nango mpona kozongisa ordre na parti azalaki ntango azalaki président fédéral. Moi je me rappelle masamba ya ye ebandaki na banationaux parti ezalaki bino fédération et puis pour la profiter peut-être que balinga nanga bakokomplete ngai samedi oyo toza na activité ya monene ya secrétaire géo Dikubalola akosala présentation na ce samedi na collège Boboto tozala biso nyonso wana tozala l'heure déjà à 10h Nikomela wana badétail nyonso ya programme ya secrétaire général ai tokozwa yango wana en tout cas Viva Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Fachi, chef de l'État, béton, Biki Rouge, aigle majeur. Merci beaucoup. Kasi, Ghana est pour compléter. Naza kosepela mingi lokola biso ba exécutif na base toza elongo biso nyonso parce que toza un parti démocratique toboyi principe ya tosa obika yango wana tozwaki décision oyo biso nyonso toyebi parce que toza aussi un parti légaliste. Effectivement décision eutaki na base mais il fallait ezala conforme na ba texte na ba statut na biso. CDP et Siejaki fait et confirmé par ses résolutions position au base Yazouaki. Secrétaire général Yakala, Mazaraki destitué, les autres ont la secrétaire générale Yasika, la combo Yadeo Bizipu Balola. Viva! IDPS viva! Kasi au secrétaire général Yasika, à Banda Moussala Naye, il fallait quelques formalités, notamment notification. On a informé Bino que le secrétaire général Deo Bizi Boazala qui notifiait Lokol a déjà notifié pour Banda Moussala a qui qu'on imposé Moussala quand désordre boyete. Yango ana samedi oyo na Boboto base nyonso il faut ezala wana à s'approprier programme d'action ya exécutif ndenge nini parti ekotambola pendant 6 mois oyo base il faut eya koyoka pe et s'approprier yango soki tosi to présenter programme wana d'action à ce moment là Moussala il faut ebanda normalement on a respecté le statut, on a respecté nos institutions. Si Moussala, il faut ebanda. Pour Moussala, on a ebanda, dosengi na base.
lokola national auti koloba wana base il faut s'approprier. Il faut biso na base to bande effectivement musala wana. Le général de OPC oyo azali mokonzi na biso lelo akodévoiler programme na biso exécutif mokolo wana. Quand bien même secrétaire national taxe auti kopesa quelques points. En plus de cela, Deo Bizi Walobi, c'est vrai tozali awa toza ko représenter en tant qu'exécutif ya parti. Mais dans les prochains jours akodescendre na baseli nyonso pour à se communier na base nyonso surtout selile ya mo amba parce que ye moko azali pe mutu ya mo amba. Oyo abimi conformément na bastati na biso ya parti ye wana nde akoconduire biso pendant 6 mois oyo selon les programmes d'action oyo tokolanda samedi oyo nakanisi na komonopolize parole te na suki wana. Viva les 7. Viva! Viva! Banasona balobi bayoki bien te tokesala musala wapi? Na permanence! Tokesala musala wapi? Na table de la démocratie! Magambo report boyi les 7 nde magambo les 7 magambo. Na table de la démocratie tokozala wana. Comment il répond? Balobi les 7 esengeli biso nyonso wapi? Na permanence. Toboyena ramake autorité alobi. Eza ya combattant nyonso ya IDPS. On dit ceci, ma vainqueur va s'agiter à terre. On ne s'agite pas. Nous sommes avec la base. Ceux qui viennent au que les 7 pour qu'ils ne peuvent travailler en permanence, puisque tout ça, ça permanence. Bino de kakaso pour éviter, tu sous permanence, tu vas dans carabino. Mais tu vas bien permanence. Nakopesa national Beya pour azaki ancien secrétaire président fédéral le bâtiment de Bamuké. Viva! Abandi normalement nangaki kolombate. Mais soki nasengi me apono naloba. C'est pour compléter mon bouquet. C'est-à-dire nangaki na encourager fédération ya moi en bas. En tant que président fédéral de la fédération Oyo, je pense que c'est parmi les 2 premiers, ou bien si pas l'unique fédération, Oyo est plus forte dans la mobilisation des hommes et de l'argent. C'est-à-dire chaque manifestation, c'est organisée. Pendant la période de la 4 fédérations de Kinshasa, c'était d'abord moi le premier, donc la première fédération. Venait ensuite Tcham. Dès que Tcham va à Batebele, va à c'est-à-dire l'organisation faisait que ceux qui vont venir marche ou bien nini, au moins moi béton dit qu'on est quand même Tcham. Ceux qui vont faire une cotisation, donc cotiser pour une action, meeting, ainsi de suite. Ou bien louer ça parce que maintenant la mission n'a pas ça. Il y a un système à matinée politique et Kotaka parce que toutes les fédérations avec la mission on a présent dans la photo. Il fallait un peu de cotisation pour organiser ma matinée politique. Donc il faut organiser ma matinée politique dans la place il y a un endroit à réunion. C'était pour entretenir la base. Donc ça n'a quelque part de l'Ouest, les 4 fédérations de l'Okoutani, donc ça dit on doit voir ça. Ni le président de la photo, à côté de mon bel parti, donc à partir de l'homme qui est parti, donc il y a eu la première congrès dans le centre féminin. Dans le premier congrès, on a passé la sécurité dans la fédération du Rounaï. C'est-à-dire que les gens ont été président de l'aéroport jusqu'à la 10e heure. Et maintenant, tout le monde, pour ça, Makaboyo, pour ça, lorsque tu es là, na mutuwa na bino moko boyebi tokosala makambo wana te tokosala effort nyonso soki boza na problème fo boya kokuta biso koloba vérité en tout cas exécutif biso tolingi boye te tolingi boye te tolingi boye te mais tolingi boye mais il faut
ndenge na ye awa na ye na jeune président ya ligue des jeunes ya Mbujimai parce que asalaki déclaration ya Isabelle babeti ye babebisi motuka na ye azwaki problème na motu outi na ye na clinique ndeko ya Lombe président ya ligue des jeunes Mbujimai betela président maboko mpona mokonzi guerrier depuis histoire ya IDPS ebanda révolutionnaire namona biso oyo nga nasolobo naza moko ya force du progrès totelemela les sphinx boye koyebisa yeke sphinx biso toboyi tolingi susu makambo ya non violence te fo tokezwa bino mais ozomona mokolo parti un des fondateurs ndenge aza koyanola biso na litemia mais na moto akuti kokamba parti oyo tokuti kobengana base ebengani abangisi plus de 122 jeunes na espace il y a moins de 2 ans parce que quoi soki basali ye pas un système ya capture soki bacapture message moto moko akritike ye esengeli ye akangisa moto wana estce wana eza système ya Etienne Tshisekedi wana ezali ndenge bayakisaki biso bokobunda na kati ya Etienne Tshisekedi aza kuyakuya ozo comprendre que mosala bino bosali la base ezali mpenza mosala oyo esengeli en tant que bavrai Tshisekediste nous sommes très fiers de vous. Et comme nous sommes aussi fils de Tshisekedi, et vrais Tshisekedistes, et Sénégalais Katolanda, le colonabino. Naïe Awa Kopesa pour lancer invitation solennelle à tous les jeunes du parti. Dans le bien, ma jeune, il y a UDPS. Ba Oyo, ba Landa Madeya, il y a Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Ba Oyo, ba Yebi, ba valeur fondamentale, il y a social-démocratie, liberté, égalité, solidarité, et c'est que humanisme. La jeune Wana Nyonso, Biso Ligue des jeunes frères de lance du parti, votre chef d'état-major, Dr Emmanuel Diop, chef d'état-major, a invité Bino aux Alabongo pour le samedi na Boboto et Belé. On a voté à la Mokil Mobimbaker, foi à peuple. Yangonde voix à vérité. On a voté à la Mokil Mobimbaker, foi à base et boy anti-valeur, boy là qui prenait dans des bobos à aussi tout Bobimana. Na teki sibino ba jeune, ya Lupunga, ya Moamba, ya Cham, ya Funa, ba jeune ya IDPS tous à la Bongo, Mokolo, il y a les 31, samedi les 31, na Boboto, à partir déjà il y a 10 h. Et puis invitation, il y a Mibale Zali, les 7. Robelama les 7. Les 7. Et non, Robelama les 7. Les 7. Les 7 Zali Mokolo ya Kimia. Mokolo pour célébrer démocratie. Mokolo pour célébrer victoire ya base. Mokolo ta pembe parce que Zali batwa Kimia. Mokolo na permanence. Tovandi Sibongo, où Zali Bongo représentant na biso, où Zali représentant na biso, les secrétaires de OPI. Asali Moussala, na permanence, il y a IDPS au Babengarango, temple de la démocratie. Au nom de notre président empêché, Félix Antoine Tshisekedi, au nom du combat, il y a IDPS, au nom de l'exécutif, la Pessibino, merci beaucoup. Merci beaucoup. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Chantons IDPS. IDPS. Debout contre
vaincra. Et non bon. Il dépêche. Vraiment esengo mingi ya koyamba CG ya sika na kati ya organisation ya fédération ya Moamba. Vraiment na sepeli makasi nazana esengo ndengo zo monanga boye. Vraiment tokoyamba ye na esengo nyonso CG ya sika parce que azana vision kitoko pour les combattants de l'UDPS. Na pesi merci tout d'abord ya tous les combattants baza présents ya fédération ya Moamba dans des différentes cellules et sections. Na pesi bango merci mingi parce que baye ko répondre na mbela ya koyamba nouveau CG na kati ya organisation ya fédération ya Moamba. Après descente oyo tokozala na Boboto le samedi oyo ya le 7 tokozala na permanence du parti pona ko vandisa CG abanda musala mukolo ya le 7 samedi. Messieurs les journalistes, pour article siège wana ezanango na difficulté mon côté. Nazo ebisayo que il va laisser ça le 7. Je lance ce défi déjà que atika déjà na kimia le 7 tozo kende ko sala remise et reprise na ye na permanence tokozala wana. Vraiment talaka que un CG pour azwa audience pas ya président, il faut que ndenan ko djembela ba membre ya parti socialiste qui veut dire que azan accès pas à présidente. C'est pour cela Djembeli Kodjembela na ya Keiwana au moins que le président a s'occupé seulement na ba socialiste et non lui. Fonanga ina yebisi azan membre ya section ya limité le CG Augustin Kabouya, même entre le secrétaire général entrant, il est aussi membre de la section de limité. Nazo yebisaye Atika Mangungu biso toza ba combattant toyebi koma mandat esilaka mandat na ye esili parce que biso nde topesaka courage ya mandat wana mandat esili atikela Deo Bizibu abanda musala na ba action oyo azanango monte ke za action ya sauver ba combattant tala kaka programme na ye APC et ça pour sauver seulement les combattants parce que les combattants ont lutté mais besoin de la bas est vrai bakota na misala comment il dépêche à créer misala te ce qui a yeba ki ko créer misala te atika Deo Bizibu il va créer le travail pour les combattants adjou voilà descente na ba fédération eza pona kolakisa ye état de force ya ba combattant que ba combattant nyonso balingaka ye lisusu te omoni ba combattant tala au plein oeza balingaka ye lisusu te yango atika na ye atika place wana atika la Deo Bizibu dans le calme. Le secrétaire général entrant, il vient pour sauver parti et je vous ajoute encore c'est un don de Dieu parce que peut-être besoin de distraction non c'est un don de Dieu. Il est venu dans le programme de Dieu comme le président Félix. Le président Félix est pour le Congo dans le programme de Dieu. Mais même avec Deo Bizibu, il est pour l'UDPS dans le programme de Dieu. Adjou. Te Sengomakasi parce que le lotoye koyamba le nouveau secrétaire général Deo Bizibu entrant qui va faire des miracles pour l'UDPS. Merci beaucoup. Adjou.